Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo Totelema Dena ngongo penza toyebi ete bozomi penza ebele na tina ete kozela émission na bino émission ezali kosala ete à chaque fois moto mwindo ali kolanda yango ezali kolamusa ye makanisi ezali kotalisa ye esika uti esika komi pene esika ali kokende kasi lelo mama elisolo na biso ezali ete tokosolola kolandela température ya mokili uti wapi komi mpe ezokendele wapi kita kitoza na kati ya mokili nde tokoyamba mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine fumukusu ke mutala pana na Angola kasi yambo avant komelela biso awa wa tokokoba nano na moko ya bangunza ope boyebi mwa mingi na komo ya ngunza lobola lo ilondo kwa africain yende tokobanda na bango yambo mokonzi ya bangunza nyonso bakwa kokomela biso ngunza lobola mbote na biso mbote tata tambi elongo na bandeko banso bazali kolanda biso na ngunga oyo na chaîne na biso TVS1 ngunza lobola kolandela penza mokili ndenge ezali kotambola ezali bina mama ya lisolo oyo tokosolola ngo na mokonzi ya bangunza nyonso kasi yambo bino tokota na bino mupepe moko ye awa lelo défilé bangunza mwa mingi tosali na bango émission awa bazolobela sur buku oyo vérité buku oyo eza ndenge mokonzi ya bangunza komi bolobi ke bobeti masolo elekaka na Belgique oyo basango église catholique babandaki ko interpeller bandeko ya église kimbangiste muza lobola catholique oyo lelo aya na kata mboka na biso ateya biso ke esengeli bayindo balanda Yesu esengeli bayindo basalela biblia mais tomoni moko ya basango azali ko interpeller bandeko église kimbangiste ke biblia oyo botangaka wana eza bino te esengeli bino boluka propre histoire na bino to nito yeba nzambe akabola to mundele wana nde mutu akomi ko rejoindre bino ne bino bolubaka batu na batu bazali na bonzambe na bazali na banzambe na bango bazali na babuku na bango bazali pe na babikisi na bango ngunza lobola matono mingi mopanzi sango tata tambi matono pe na bino bandeko balandi awa tozali na mokanda oyo ezali revue oyo nesongi ya nzela mfumukusu babimisi na ebite soki bandeko kuna ba cameraman bakoki kosalisa biso kobenda yango mwa muke awa bakomi boye les catholiques ont tranché l'affaire. Les catholiques ont tranché l'affaire elingi koloba nini tango église bandeko ya église kimbangiste bazalaki na manifestation moko na Belgique na kati ya manifestation wana ba belge bayi bango ke bazali ba kimbangiste or ba belge bayi ba kimfumu kimbangu bakanisaki ete ba kimbangiste bazali na religion kimbangiste bakokaki jamais ko imaginer que mfumu kimbangu akoki kozala epai na biso lokola le garçon de course de Jésus talatina bango bakanisaki ete mfumu kimbangu azali le prophète bayebaki bakanisaki te me bayebaki ki ezali bongo nde tosangi bandeko ba cameraman soki bakoki kobendela biso lisusu mwa muke titre oyo donc les catholiques ont tranché ce qui beaucoup qui la bango matondo mingi les catholiques ont tranché alors sango catholique wana tanga ye kokuta bato église kimbangiste bazali ko sala désordre et puis ayoki ke ba kimbangiste bazali ko considérer mfumu kibangu matondo mingi bazali ko considérer mfumu kibangu comme le garçon de course de Jésus alors que mfumu kibangu c'est un prophète au même titre que Jésus au même titre que Mahomet au même titre que Bouddha et azali ko mérité était azwa lokumu lokola ba prophète wana banso talatina bayo kaki pasi baye koyebisa bato ya église kimbangiste que boyebi ete wana curé ya paroisse wana esika catholique bakende kufutela ndako pour que basa la manifestation na bango curé Jean-Marie Van Eyck ya église catholique ya Belgique ayebisi bango tant que vous allez le méconnaître, c'est-à-dire que tant que vous allez méconnaître Mfumu Kimbangu, sachez-le que l'Afrique ne s'en sortira pas. Alors, aye kolobana bango makambo belé yango Mfumu atalisi na mukanda oyo
Et puis mokanda yango o makambo bango sango wana ya mundele alobaki na bango église catholique ba reprendre yango na kati ya livre mobimba. Titre ya livre wana le soleil apparaîtra. Le soleil apparaîtra. Alors bapanzi yango na mokili mais bazo continuer kaka kondimela Yesu lokola nzambe lokola mobikisa mokimo bazoka il se trompe. Yesu kuto bango bazondimela lelo tata tambi azali oyo wapi toyaki awa tozana mokana moko tokomi 8 questions sur la religion africaine oyo baindo tant que bakozala sans religion il n'y aura pas d'ici et que biso tozali na un vrai prophète oyo identité kuto ezali na doute te ndeko soki cameraman ko bendela biso mfumu kimbangu ye oyo azali ko représenter botata mokeli et pas na biso bato mwindo. Donc c'est un grand prophète au même titre que Mahomet, au même titre que Bouddha, au même titre que Jésus yewana. Par contre oyo bango bazolanda il est sans identité, l'homme est blanc, azali na prophète ya solo te, il a été monté de toutes les pièces. Tala siko elongi ya Jésus. Oyo église kimbangiste azolinga tolanda. Oyo batu bayebite parce que l'homme blanc a créé sa chose pour dominer le monde parce qu'en réalité Jésus bango bazali kolanda c'est un montage. Le vrai Jésus ayakate. Omoni siko, omoni bilongi bale wana. Siko nous en avons plus de 50 toyaki na yango 17. Siko où est le vrai Jésus? Oyo batu batie na bandako. Wana mibale ndeko cameraman ko le manga ite. Zwelanga mosusu yango. Pour que batu bamona que le monde gît dans le feu. Voilà. Tokomi na bango lokola 4. Wana bilongi esuko kanaka kaka. Donc bilongi ya Jésus eza wapi penza? Ezebele ponaka ka oya yo soki ozali mo Christ esuko zo na biso na ndako. Oh nazomona na eza elongi ya catholique ya. Na ba témoin de Jéhovah. Ba témoin de Jéhovah na catholique. Ba Jésus baza combien ndeko cameraman kolemba ngai te pardon de kolanga ta soko za chrétien kolimbi si penza. Benzela biso mosusu. Nous en avons plus de 50. Oyo mundele aki ko dominer mokili. Tiela biso Jésus mosusu. Betela biso on a 8 questions. 50 Jésus pendant que l'on na yo. Oyo omona penza donc mawatro. Ndeko cameraman betela nga kuna régie bolimbisi. Betela nga kuna ingeta voilà. Awa ba komi 7. Siko pona wana batani bango boye 3 pona yo vrai. Botia kananga. Voilà bilongi ya batu ba mindele ba ko botekisa biso yango. Batia nango na bandako. Batia yango na bandako bazali kongumba mela mundele soit disant Dieu. Alors l'église Kimangiste balingi ba memabiso na salité wana pour que to landa vraiment une créature de l'homme o balingi ba dominer mokili na yango pour nous faire croire que c'est Dieu. Mosusu yango yo misato. Régi bino bo bendela biso kaka. Otala avant voilà, il y en a encore 3 là-bas pour la kaka ya yo. Ils sont nombreux les Jésus ne boso tia bango na banda kokuna. Vous suivez l'homme blanc et vous croyez que vous êtes dans le vrai alors que Nzambe a kanise la bino déjà. Mosusu yango yo. Yeyo, réchitier la biso. Nous en avons 50 mais aujourd'hui nous avons apporté seulement 17. Voilà. Si vous prenez le vrai Jésus yayo. Oyo zondimela nanda ko soit disant fils de Dieu, bozo tia bango pe nandako. Bongumba melaka mundele moko boyetala okuna aventure tala mande foso ki cheke nourriche soki nini me batie na ndako batu bangumba melaye mawa ya bato mwindo mosusu yeyo ya catholique na ya protestant tiela biso kuna na régie koko na ngai donc ya catholique sana oyo ya Jésus voilà oyo kuna zo matalikolo ya pa protestant oyo mosusu amemi mwana ya catholique Saint Joseph wana na mwana na ye ozo mona makambu yango. Donc mawa vous allez voir nyoso bino bozo soir tata mundele ye mon côté pour akomina suka aucune religion ne va tenir au terme de 2000 ans et le christianisme ne fera jamais l'exception. Le christianisme va tomber comme un fruit mûr avec leurs choses immondes oyo batu bazo adorer ko faire adorer voilà alors to suki sinanu awa oyo ya suka tela biso Jésus Abraham na ya catholique mawa Jésus Abraham na ya catholique yewana voilà oyo yasuka kuna ya Abraham oyo mosusu ya catholique sikoyo pona kaka yayo une chose immonde donc koko tambi epesi biso na mawa yango moni neso nyanzila mfumukusu bakomaki message oyo pona kolimbolela bango
kolimbola église kimbangiste que bazali ko continuer kotia biso penza na mabe na erreur parce que côté ba memeli biso yango kutute yango biso tolingaki tolobaka mwa liloba wana kotalisa bato lokuta wana yango te boko babongo masolo na bango mai nesongi nzila mfumu kusu bandeko balandi émission bayindo totelema pamba te ndenge toyebisaki bino na ebandela émission na mokolo mwa lelo esengeli toyamba mokonzi ya bangunza nyonso na kati ya religion africaine fumukusu ke muzala pana na ngola oyo azokamba lelo bangunza nyonso na kati ya religion africaine mpe basili kokomela biso esika nde na bango mama ya lisolo na biso esengeli kokoba mbote na biso fumukusu mbote mingi tata tambi elongo mpe na bandeko balandi baso na bisika bazwandi mfumukusu lelo penza kita na kati ya mokili eza penza te na ndenge toyebelelaki yango yambo tokota bena na mama lisolo na biso boye bafumukusu na mingi oyo bino boloba lelo tokomi komona yango tolingi bananu position penza ya mokili na ngongo mokili ekomeleli penza wapi matondo mingi yango mpe oyo elingisi ete lelo nesika bangunza mosusu bakoka koleka nde biso moko toyei mpo ete tokoka kolimbola na bayimboka mpe bayi molongo penza mai tolobelaka bango ntango inso ete mpona ozala na kati ya mokili malamu ebongi oyeba epai outi epai okomi mpo oyeba epai oza kokenda mpe bongo lisusu mokili ezotambola mokili eza ya kotelema te mokili eza ya kotambola lolenge mokili ezali kotambolela likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe eza na suka na yango peuple na peuple akotambolaka selon histoire na ye selon baprofete na ye selon baprofesi to mpe bongo bilakeli to malakeli oyo balakaki mpo na bango to mpe mabongisi mayema ezali mpo na bango yango bokomona boye ete baye ya bible eza mindele manso oyo bokotanga na bible ezali mpo na mindele badescendant ya libota ya Israel nde wana eza makambo na bango lelo bango baza kovivre apocalypse elingi koloba bakomi na suka ya bokonzi na bango mindele kaka mindele bakomi na suka sikoyo bokonzi ya mokili ezolongwa na ngambo ya mindele mpo mindele banuni sikoyo eza kokende na ngambo ya Azia nde Asie bakomi bilenge sikoyo bazokola biso sikoyo na bayindo nde tokomi sikoyo na mbotama so totie na lopoto renaissance africaine donc mokili eza wana mutation ya pouvoir dirigeant ya mokili ezolongwa occident eke orient alors bayindo basengeli bamilengela yango na ngonga oyo bozomona nini tolobaka soki botangi bible bapesaka Satan 43 jours po afinga nzambe 44e jour na ye ekozala repentance ozomona donc ntango bapesi ye 43 jours na ye wana nsima nango bokomona États-Unis kobanda na George Washington ti na George Bush 43 reine 43 obakisi 0 ekosala yo 430 ans oyo biso tokonza bango na Egypte eye sikoyo période ya Barack Obama race intermédiaire après Barack Obama eza kaka descente na descente lelo na ngonga oyo États-Unis Europe na Asie baza na kita mais bokomona nini boko remarqué que États-Unis oyo eza na 52 états regroupement ya 52 états Corée du Nord na ngonga oyo azobangisa États-Unis mzaza makasi bekomaki nobangisa ye États-Unis loba misunu ezomona te soki mikole utaki koleka même position oyo Corée du Nord aza kolakisa oyo tango Irak abandaki yango mbala moko bakendeki bake kobanda guerre lelo hésitation eza na bango bolanda déclaration même ya badirigeant européen bokomona ete na ngonga oyo États-Unis aza kohésiter parce que Corée du Nord a dinti penza omoni abiso komeki okomona alors soki mokolo akomi kohésiter
c'est que ye moko bandi ko redouter force ya zanango par rapport ya leki wana. Alors ce qui sikoyo gango ya betaka batu na quartier oyoka komo lo bana ba petit okanisi pona ba paquet na yo obosaninga ye bakazobanga ba paquet wana ozomona sikoyo. Alors petit sikoyo koleki wana kozongisa na bivie osakana ki na biso na mikolele kaki lelo soki omeki oko regretter via komi ko hésiter boye baka bien que suka ya kulutu yango wana parce que ba jeune sikoyo bango pe bakoli. États-Unis azobanga Chine, États-Unis azobanga Corée, États-Unis azobanga na minute oyo tozo solola pouvoir dirigeant ici ezokende bango. Europe eza lelo na ba difficulté et ba ko chite kaka tikino soki mindele baza mayele nangongo tozo solola na bino soki baza mayele baya ko senga biso bayindo bolimbisi de façon que bango ba banda réparation pa na biso poto kota na loi ya complémentarité yangwane ko protéger bango. Le contraire force moko ekobime pa imosusu biso te ekopanza bango bako kabwana bako kima Europe bako kufa ti bako koma mitelengano lisusu na mokili bako koma besclave. Eza loi ya nature. Donc bakanisa te ke mandoki biloko nyonso baza nango parce que bango te mutu bakabolaka mayele na mokili. Bango te batu bapesa Corée du Nord formule ya kosala ba bombe atomique wana na ba arme nucléaire. Bango te bapesi yango na ba chinois, bango te bapesi yango na ba iranien, bazo sutuka kosutuka ndenge nini ezosalema. Lolenge wana pe bazo pimela bayindo mayele, bango te mutu bakopesa bayindo mayele kasi oya kela bayindo nda kopesa bayindo mayele. Donc mokili ekomi wana. Yango siko nazo benda attention ya ba Congolais. Parce que Congo, Afrique azozela yo. Afrique ezozela yo po na yo Congo nde Afrique mobimbe kobika. Na yo Congo nde sika kolamuka ya Afrique kozala. Yango wana. Peuple congolais oyo azolanda ngai na ngonga oyo. Tozo senga na bino. Boyebisa ba acteur politique. Bomoko oyo yo bazokende na yango. Bakoba na yango. Yango to profiter pona kosenga na rassemblement ya El Tshisekedi. Bosala masipo bo rejoindre bandeko na bino. Bomitika te ko servir Occident. Parce que l'accord est clair. Premier ministre Falan Abima n'était ni rassemblement, mais Premier ministre aux années actuelles abimé les wapi. Na IDPS déjà abataki déjà libanda lobitika botika ko compliquer ba makambo. Botika ko compliquer ba makambo, on a ba complication inutile. On a ba distraction bozo même ma peuple, pour peuple a sosolaté et to komitango nini. Peuple mon côté a joie développement na yena ba désordre politique to na ba divergence. Il faut botala to komi wapi tozo kende wapi. Pe toza na mbula nini lelo 2017. Oyo ezo correspondre na 1917. Mystère ya Fatima. Bandeko nyonso oyoyo lelo ezala Sami Badibanga. Ezala ndeko Bruno Chibala. Ezala bandeko Lenganko, ezala bango nyonso wana parce que opposant makasi lobby. Après le 19 na le 20, nde ba rejoindre camp ba mususu avant le 18 octobre. Ba lobby toyokana parce que zamboka na biso. Omoni, ça peut être boyebi histoire même ya naissance ya opposition te na mboka o yangwana même bino population bozomona kaka te bazo we la peuple songa na lobi na bino ke en aucune fois opposition et défenda bolamu ya population bokondima ngote menzamba pesi bino preuve que juste après le 19 na le 20 décembre eloko nini bake ko sala na centre interdiocésain parce que bandaku ya bato eza mabe parce que vie sociale ya bato eza pasi makasi ya mwana nde bake kosala na centre interdiocésain kuna bakelo kolobela élection fumu bake kolobela bibonga na bango na minute oyo yo koyebisa ngai ke eloko ezo bloqué lelo rassemblement El Tshisekedi bazo kotela te parce que peuple azo kufa nzala
parce que boy ou bien bazo la poste ya premier ministre mais ce que les ana okaka pona poste ya premier ministre qui premier ministre est-ce que yango muteko kumba changement na kati na mboka hein et puis le premier ministre Fumukusu quand même sur l'élection na lobi boy zelana d'abord même élection yango oui c'est vrai bozolo ba élection yango pété muteko bongisa mboka mais loko bongisa mboka ezali conscience toyeba to uti wapi tozokende wapi omone bino bozabana mike mais na année 90 même biloko yango ezalaki juste na ba période ya ba conférence nationale ozomona mutu Tshisekedi yaza ko wela kaka akozala premier ministre kaka komba wana changement premier ministre mais ce qui premier ministre président nani président l'air wana président Mobutu ozomona ko bife ko retirer banini ba document tout ça ezalaki biloko impérialiste balingi teto sangana voilà problème nanga place ezali soki lelo ezala ndeko badi banga ezala ndeko nani Bruno Chibala soki tolobi ke tokopesa bango maboko mais tolingi changement na kati ya mboka okanisi changement ezalaka nini soki tolingi état social na biso échanger ezali ya kozinga maboko kotala teke président abongisi nzela te il faut peuple congolais a participer elongo na gouvernement na ye na l'état eloko nini oyo bokonzi ya mboka elingi parce que lelo vie na biso eza pasi tozonyokwama po tozo vivre plus l'importation alors tolingi sikoyo ke biso moko tosala pe awa gouvernement président de la république suite ya bapasi oyo bato baza na yango akobimisa programme alobi tozokota na tel programme gouvernement exécution alors parlement bovote mibeko omoni alors lelo mabe nini ekozala soki ndeko na biso par exemple ndeko Félix Tshisekedi akozala na kati par exemple ya gouvernement et na réunion ya gouvernement alobi lelo koto koma wana ndeko na biso excellence Makila ministre ya transport c'est vrai que bamituka wana enyokolaka nango mais batali ke bandeko ebele baza bangai ba importer bamituka eleka badate mais bazalaki bloqué balibéraliser côté wana mais boluka moyen bozwa document oyo ezolakisa ke mutuka wana eza quand même na état ya malamu mpona kosunga omoni ciment ezalaki na 4000 5000 6000 l'air ciment ya Angola ezokota siko bakangi nzela ya Angola ciment oyo bazoproduire awa 14000 est-ce que peuple akokoma voilà ba revendication oyo ezali ke te na kati na gouvernement parce que siko faut tosala makambo ya élection na ya social ya peuple eloko liboso tokokaki totala kutu liboso ezali social ya peuple alors soki bandeko balingi changement ya malonga kasi élection présidentielle ezoyati est-ce que bozomona te ke kotelemela kaka te biso kaka soki premier ministre ya koti te biso mais tokoko mois de juin donc tozo retardé entre temps tireur de ficelle mindele bazo profiter bakitisi nini prix ya matière première bamatisi dollar population a commis axifié social et comme pasi alors délinquance kokola batoma zododo bapusi yango alors criminalité kokola bobandi kobomana tisuka nango bino boza ko s'en prendre na ba dirigeant na bino or bango nde mutu bazo distraire bino parce que bayebi nani oyo bino bozali pe nini oyo ezozelisa mepai na bino au moment où bino bozali n'importe quel peuple osomona document otouti kobimisa wana beaucoup vérité wana o lelo na bolimbi sefu mukusu bandeko bozolanda biso ba numéro ya bapele ezali wana o bokozwa liba ko kolanda biso na nzela ya radio bino auditeur na biso bokoki kobenga biso na 099 99 36 611 099 99 36 611 to pe na 082 319 22 25 fumukusu buku wana vérité pamba te toyambele no bangunza penza ebele bangunza ba kolobela ngo bandeko ebele babengi biso balobaki totanga pe na bakombo na bona émission tozana ndeko papi kabongo o azana limité to banzi pe na ngongo azolanda biso alobaki azali chrétien kimbangiste après savoir kolanda émission ya bangunza o bayaki kolobela sur buku o vérité o bino bokomi
baye kososola ete église kimbangiste na église catholique lelo penza babomi bayindo nde base décidaki batika kokende na kati ya église kimbangiste a rejoindre bandeko baza na kati ya religion africaine fumu kusu buku oyo ya vérité likanisi nini penza bino bokomelelaki yango pamba te lelo bandeko ebele bakomi kointerpele bandeko église catholique na église kimbangiste matondo mingi omoni l'ignorance ignorance ebomaka bato makasi boyinga na buku wana mupe kire Jean-Marie Vanem alobi boyeba malamu ete soki bino bayindo bokolanda mfumu kimbangu te kobongana bino ekozala te azalaki ordinaire te azalaki extraordinaire wana na kati ya buku wana mokolo bino bayindo bokosorganize mokolo bokoyokana mpe mokolo yango borevendike oyo ya bino boyeba bien ke Belgique nano akodebloke bele ya mbongo po afuta bino yana tuni motuna Belgique akolinga kofuta mbongo wana facilement kaka boye ou bien akoprefere biso bayindo tozalaka na désordre tozangaka koyokana kaka mondele wana azotuna bamosusu boza mpona Tshisekedi lere wana eza kondo Tshisekedi Mamulumba président UDPS elongo na musée Kabila lobi bamosusu boza mpona musée bamosusu boza mpona Tshisekedi est-ce que boyebi na démocratie na monoko ya mboka na bino tala bosala makasi mpo boluka boyeba histoire na bino catholique moto aloba yango donc kire catholique alors alobi Pierre mpona nkombo ya mfumu kimbangu aloba yango mpe pa bandeko ya église kimbangiste lokola tozelaki bandeko église kimbangiste bien ke bakomaki me balingi kokolobela makambo yango mpe kosalela yango te yango wana tobimisi yango po toyebisa bato banso omoni mboka oyo eloko ezosala bato pasi nini boyebi histoire na bino te tomeka korelate bino mwa ndambo avant tokende table ronde à Bruxelles na 4 janvier 59 après 4 janvier 59 bapoliticien nyonso bamitiaki esika moko bakomi na Bruxelles baremarke ke ndeko na bango Mbuta Lumumba azali te bareklame balobi table ronde kozala te soki Mbuta Lumumba koya te babelge bazalaki contraire kokende kolibere Mbuta Lumumba aye te bongo conférence bazongi awa ya kosangana me ntango sikoyo mindele baremarke programme oyo Mbuta Lumumba alobelaki na makambo oyo etalaki discours oyo asalaki bamonaki te ya solo to perdre Congo na Mbuta Lumumba donc Congo ekomi vraiment indépendant et en plus bakoluka bolamu ya bato na bango alors suite ya bongo bango sikoyo basali ndenge nini le 11 juillet 11 jours seulement ozomona basali nini bakaboli mbala moko sécession katangaise donc bake na politique ya divisé pour mieux régner quelques jours après barécupérer Mobutu suka nango Congo divisé sécession kassaïenne suka nango baye koboma Mbuta Lumumba 65 de 60 à 65 désordre sur désordre combien de premiers ministres oyo bakota kobanda 60 ti 65 pendant 5 ans okotanga Ileyo Defa Bomboko okotanga Mbuta Lumumba okotanga nani Kimba okotanga Adula osomona tokomi na 65 bato balingi balobono c'était la dictature mobusienne partout en Afrique mindele badecidaki siko balongola bacivile batia bamilitaire etango batie bamilitaire kaka bango moko bamindele batindiki bamilitaire wana na koboma bato po bofaire terre na mboka na bino bato baloba te parce que ezalaki période ya guerre froide balingaki bango moko basimba Afrique et puis bayebaki ke lokola badiscours ya Mbuta Lumumba ezalaki na tendance que soki na niveau ya impérialiste bakosoutenir biso te alors il faut bango bakende na aile soviétique esunga biso alors na lero na tokoriske tozala na baétat lokola Chine ya Mao lokola Corée
ya Kim Il-sung ozomona lokola Inde ya Hirohito. Alors pour être ba état soviétique ebotama te, il fallait sikoyo basala système ya bacha ba militaire na ba bibonga ale dictat, il faut ko bo l'air wana droit de l'homme tango ba bomi ba papa Kimba awa wa droit de l'homme intervenant et monana ba bomi ba matanda awa wa ba kutia kubanza ebele na Brazzaville ba bomi ba Kiganga ba Ange Yawara. Droit de l'homme lo bate monate parce que bango moko mindele ba lingaki bo. Elero to komi na année 78 bango moko mindele batu ba soutenant les 13 parlementaires yango bomoni que malgré pouvoir ya Mobutu na balolenge nyonso ezalaki ko châtier batu, mais les 13 parlementaires a touché bango te po amema bango na liwa parce que CI azo soutenir, azo protéger place wana. Soki ba membre ya ba américain. Na lobi na bino mais bao babundela bayindo pe babundela mboka baza wapi? Bakufati. Bakufa baboma bango. Mais pona nini ba opposant baboma bango? Parce que bango ba midele batu bazo protéger ba opposant. Donc opposition na kati ya Afrique ezali protégée par ba mindele. Eza biloko na bango bazo sala parce que oyo nyonso même abimelaki na basalaka soit rébellion oyo bango mindele ba contrôler te bakufa baboma bango. Donc ba rébellion c'est ça awa ezali dirigé contrôlé par mais mindele. Afrique tala faut bozonga na conférence de Berlin. Faut bozonga na conférence de Berlin po boyeba nini eleka nini ezali. Alors tango toye na suka parce que sikoyo ebele ya batu bazoyeba te bazolobelo no démocratie na Afrique tout ça mena lobi batie ba régime militaire na Afrique pe système ba parti unique. Ezaka problème ya Congo te na Brazzaville là parti unique OK na Centrafrique parti unique na Togo partout na Gabon partout ba parti unique na ba parti unique na fait ya nini ya Union soviétique na démembrement ya Union soviétique na période de perestroïka chute ya Berlin sikoyo fin ya guerre froide. Alors baboni ke batoyo soki totiki bango na ba position wana oyo bazalaki na yango tozalaki kopesa bango dictat wana bazali siko capable ya koprofite na dictat wana po bavandisa nationalisme Alors, ce qui va convaincre ça, nationalisme, les Européens vont avoir la difficulté de contrôler l'Afrique parce qu'Afrique ils ont risqué d'échapper à des sous. Donc, les mêmes Européens, ce qu'on va s'aligner, ce qu'on va la opposition, lobby, il faut libéraliser. Et bien, Papa Tshisekedi azali père ya démocratie na mboko eza bongo fumu nyonso kaka boya fumu na lobby tosunga population tosunga nde tala faut boyokela bayindo mawa faut boyokela ba congolais mawa ignorance eza na niveau ya likolo. Président Mobutu soki a libéralisaki yamba ba politicien na nini na plateau na yo. Ce qui président Mobutu a libéralisé qui ezali pression ya Mitterrand. Oh, il y a président qui s'est dit mais ya Mitterrand, nazo yebisa bino ya Mitterrand. Ozomona. Mitterrand a tie ba pression na ba président africain d'autres ba impérialiste nde ba tie pression. Alors, osikoyo désordre yango evanda bien, nde siko ba ko soutenir opposition, nde ndenge bomoni siko opposition elamuki eye makasi. Durant période il y a une conférence mais bien beaucoup de na Congo conférence nationale na Brazzaville conférence nationale na Togo conférence nationale na Nigeria partout ba conférence na ba conférence. Quelle coïncidence. Et puis ba opposants ba télémi partout
opposition ngo au lieu de revendiquer droit ya peuple et comme neni opposition ko finga ba président ko dénigrer ba président ko kitisa ba président ko déstabiliser pouvoir et bandi ko kende ko suka na ba pillage na ba désordre onyo sobozaki komona. Donc ce qui éveille za la bonga bo comprendre que té mundela azotala ndenge mokili ezokende là, alors il fallait ko créer des ordres en Afrique. Omoni alors quand est-ce que Moutakoki Kozala, Kobako Benga est démocrate? Soit exemple, tous les présidents Kassavubu, Andimaka 44 partis politiques. Mais ceux qui sont opposants, au commis présidenté, pour libéraliser la liberté d'expression en Bokanayo, en quoi Bako Bengo démocrate? En quoi? Ceux qui sont même dans l'IDPS, tous les IDPS. Ceux qui ne fissent que réunion ya pamboke ko participer pour na total la bolamu ya mboka babengani yo sikoyo soki ezalaki sikoyo ke sa partité fumukusu mais yoka parti na parti bazana tolingi soki tolingi to bongisa mboka pona nini extrémisme fo ezala pona nini to komi na place nini tozo luka intérêt ya bibonga to intérêt ya bakiti. Omoni tozolo bana bino lem su boko comprendre on le quoi boza bilenge yo tozana na plateau boko comprendre on de plus tard. Manipulation extérieure. Soki lelo ba impérialiste ba tiki kokota makambo na biso na opposition na pouvoir ba ko vendre sika moko. Tuna bango kaka benga ba opposition na pouvoir benga bango na plateau na yo tuna bango. Boza benemi bobundela nini nani azwa mwasi ya mutu nani asala eloko boye na mutu ya boye biso ke toka benemi te mais politique ndezo senga mais politique ezo senga bon et pas na bango politique eza la tendance gauche eza la droite bakozala na bomoko mais oya biso ezali ke te tokoko yokana te il faut kaka désordre ezala ti tant wana si eleki yango tozo benga jeunesse congolaise to bengi bandeko na biso ya opposition. Omoni bozale sika moko bosala gouvernement d'union nationale na gouvernement wana mibeko oyo kokamba mboka na biso pona lobby pona bolamu ya population bo voter mibeko oyo ekokumba bolamu ya mboka. Alors neteni na bandaki koya parce que matondo mingi omoni sikoyo tango to accéder à l'indépendance. Soit hymne national et lobini. Hymne national, le banangwa libossé sur le début congolais. Uni par le sort. Et l'inko le peuple congolais la muka. Tango to sangani biso baso tozo kabola sort moko. Et sengeli peto sangana. Pona to sangisa bokasi na biso pour l'indépendance. Alors, uni par le sort. Uni dans l'effort pour l'indépendance. Osomona. Donc, ceux qui sont impérialistes, ba konza biso lisusu te, to ya dollar et mataka lisusu kaka boite, social ya peuple ebonga, il faut tous à la lisusu ini. Donc, il faut tous sangana. Il faut tous boma ba divergence na biso. Donc, il faut tous ça la ndenge bande ko mususu bakei, lobi na uta ko landa na chaîne moko ndeko nani Roger Lumbala. Azolo balubi oui ngana uti ko souffler na lito ya premier ministre mokolo ko kuta na président de la république yebisa ili kambo ya miba. C'est ça. Parce que il faut bon matisa miba pour neteni wana ça ne va pas, il faut population à se retrouver. Donc gouvernement oyo bozo sala eta la sociale makasi ya peuple azala ya kolamuka. Bibonga te mute ko bongisa eza makanisi nde ko bongisa. Okoki kozala ministre na transport, okoki kozala ministre na éducation, okoki kozala ministre na santé, et sika okokende kokumba réforme parce que population zonyo comme santé ça ne va pas, institution sanitaire et ça fonctionner malamu te mais soko komi ministre okiko bongisa neteni wana yango ezola kisake bolingi mboka mais soki ezali kaka banda bo bandaki longwa kuna ngai nde mutu mutu moko te na kati na bango azali bailleur de fonds oya koloba ke non nga soki na koti na ye nebele ya misolo o na kobongisela partout azali te bako travailler kaka na mbongo ya contribuable mbongo ya population
yango na nde bakosala nango population oyo aza misérable est-ce que bakowela bamituka na bango te banini na bango te 1 plus 4 tomonaki yango alors badistraire génération oyo ya lelo te mpe jeunesse te yango wana bimisi mokanda wana esika okutani nango tanga malamu zala motema ya kokita surtout yo jeunesse bamanipule yo te obima no lelo pamba na balabala bo babima liboso baboma bango bamosusu bakufa bafamille na bango bazwa eloko te mais tokende na vraie revendication oyo ekokumba biso na bolamu ya lobi bazomatisa talo ya matière première pardon bazokitisa talo ya matière première gouvernement akoka komata te mais biso population soki tolobi ke tokobunda po ete biloko ya première nécessité ekita talo tokokitisa yango parce que tokokota na musala yango wana tozolamusa peuple azala ya kolamuka bapoliticien badistraire ye te tokokota na musala fumukusu pamba te mission biso bena tobelemi na suka bandeko buku wana boali komona wana vérité oyo ekomami epai mokonzi ya bangunza nyonso fumukusu ke mozala mpana na ngola babandaki kokabola yango na bawenze nyonso minene ya ville province ya Kinshasa nde bino bisika nyonso bozwami oyo aza na posa ya buku oyo abenga na nimero ezali affiché esika azali ekekomela bango pamba te mokonzi ya bangunza tobelemi mpenza na suka ya émission na biso mwa liloba ya suka mpona mokolo mwa émission mwa liloba ya suka mpona mokolo ya émission bandeko balandi bazolanda bino bisika nyonso bakwa koyoka bino kolandela température ezali komema mboka moko te etambusama na désordre mindele mpo basala États-Unis bayokanaki Afrique mpe mpona soki tolingi tokende lobi malamu il faut toyokana alors yango wana Europe mpo lelo babima oyo nyonso bazali bayokanaki biso mpe mpo batelevizio eza bangonga moke me boyaka mpo tosolola na bino malamu mpo boyeba ete omoni yo wana bazolangusa yo wana batie kaka envie ya bilamba nani yo nde oza très utile mpo na mboka oyo me bazolakisa yo otika kongo na yo okende na poto me nani akotongela yo kongo na yo ozoyina kongo na yo nani akotongela yo yango nani akobongisela yo yango soki kongo eza salite to Kinshasa eza salite banani batiaka salite na Kinshasa eza bakongole banani bakobongisa nani bakolongola salite na Kinshasa ekozala kaka bakongole to mpe bakinwa alors soki lelo ça ne va pas ezali biso tosengi na classe politique toute tendance confondue parce que lelo ezala te bango na pouvoir bazolia bake kobomba mbongo na poto bino peler bokoya baexception ta 2 minutes bino peler bokoya boke kobomba mbongo na poto bongo biso sikoyo ko banda première république deuxième république troisième mbongo kaka na poto awa totikalaka vide et puis tozanga ba bailleur de fonds tozanga jeunesse oyoyo eza pe na misolo ya makasi te yango wana biso tolobi vérité c'est vérité tokobimisa yango nyonso polele ondimi lelo te ata lobi okososola ete makambo tozoyebisa bino ezali ya solo bouti epai bouti toyekola epai touti po totala place tokomi alors nakosenga na l'état na chaque commune du moins bofungola ata mwa centre moko ata mwa bibliothèque moko bajeune bakende kosimprégner na histoire vraie ya mboka oyoyo de façon que jeunesse bayeba même tozo vivre lelo ezali répétition ya 60 répétition ya 90 bango baza déjà na pièce na bango et bazolinga désordre po bazwa pièce wana baya kotia et l'air bakotia pièce wana ezali oyo ekosalela bango mais soki toza bangungi bintse kwa ntombokila pe mabele ya kodefa mindele na baye bazo servir bango bakolonga mais soki eza mabele ya bakoko na biso pe toza bato mai na makila baboma pe baniokola nazolo bango naza awa na media na bo bazo servir mindele na bango mindele bakolonga te loba makila bakoko esopana te loba toza bibwele mais soki toza bato tolala tolamuka matondo tolala tolamuka lamuka matondo tolala tolamuka wona ezalaki liloba esuka ya émission mokolo malelo epai mokonzi ya bangunza nde moto nyonso alingi abenga mokonzi ya bangunza fumukusu ke mozala mpana na ngola numéro na bango ya contact ezali 099 99 36 611 099 99 36 611 099 99 36 611 wana ezali
numéro ya mokonzi bangunza fumukusu ki mzala pona ngola so bobengi bango bokoba masolo na bango nde tata mama oyo landaki biso bandeko bazali na posa ya buku ngai vérité o mokonzi bangunza komi bobenga ba numéro zali affiché wana et que comme la bino esika nyoso bozali ba politicien botala des autres à chaque fois bazali ko bimisa biso bilenge kasi bana na bango bazali na poto ba mbongo na bango ya mingi zali na poso biso loto okufa awa wa botala ba masolo nyoso baki ko solo la ba betata masolo te ya ba bakangaki pe na ba yakufaki ezakaka ngana zwe bonga bona zwe bonga bo tata mama esiko zalaki lokole monsieur ezali ba ino to tele mai pe sike ezali tika o tele na makanisi kimi nzambe ko kozana bino to kuta na poso ya likoya. Le pozo window, todo de la mabele.